Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Namokili yango delikama. Wale oh my. Ezalaki te posa motema nanga. Ezalaki te pena makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto. Nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezala. Merci à maman Olive de Kabila. Maman Olive de Kabila, merci beaucoup pour la geste. Geste d'amour avec Nikéa Mesdames et messieurs, merci à Maman Di
Kabila nan. Merci. Voilà, pasteur L.T. Akanda. On est ici avec l'homme de Dieu, le pasteur L.T. Akanda, dans les gars d'amour et compassion. Il a toujours pensé aux orphelins, il a toujours pensé aux veuves. Et voici, on est avec lui ici. Après son vol de Dubaï avec maman Olive Lembe, il est venu faire un geste d'amour à ses enfants. Vous allez voir les trucs qu'il a portés pour les enfants. C'est ça, faites comme ça, pensez aux orphelins, pensez aux démunis, pensez aux veuves. L'amour et compassion, voilà, c'est ça la religion pour Saint-Esprit devant Dieu notre Père dans Jacques 1er au chapitre 27. Voilà, on est là avec les amis à Kimbantseke depuis Amiband. On poursuit. En esprit visité sur votre émission PC la l'esprit. Avec Mathieu Bochet, là on voit le pasteur L.T. Akanda, précisément dans la commune de Kimbantseke, mesdames et messieurs, chez l'orphelinat à Liban. Ici le site ainsi que d'autres produits alimentaires. Donc j'ai dit, vous avez vu, la portée pour les enfants, ces périodes de fête. Le pasteur L.T. Akanda, cet artiste, cet humoriste. Cependant, on est en train de prier, confier ces bons moments entre les mains de l'Éternel. L.T. Akanda. Zambé, tokangi miso. Éternel Dieu, 3 fois saint. Jésus-Christ de Nazareth. Tobelio, Topambolio, Éternel
tika ete papa na bekamwa boko na ngai epepa lokola drapeau moto na tarmac mpona boyei ya papa lite ya kanda iyondo ozali nzambe oponelaki biso ye mpona koya kotala biso oyebi ke bana bazangaki bana bazalaki ata na eloko lisusu te na ndenge ete oyo nyonso akokaki kotia na ndako na ye alia na bana na ye na libota na ye kasi nkolo akanisi litanga ya mai na orphelin badefisi yo lite ya kanda aye kodefisa yo biloko oyo ozomona aye kodefisa yo zongisela ye motuya na motuya koya na bango lokola ezalaki na maboko na yo kozonga na bango pe na maboko na yo ya solo papa na bikamwa de service na badelege na ye teke babima maboko pamba na pamboli pe délégation nyonso oyo ye na papa lite ya kanda zwa bango nyonso en charge ete bamona loboko na yo bandima ete ya solo tokendeki na orphelina me tokomi na changement na vie na biso tika ete nyonso esalama na nguya na yo oh nzambe ya Jean-Paul Mayata na beleli yo ete papa na bikamwa pambola bana na yo yo kosaka te oza mwana na moto te po changer phrase na yo lobaki ete na kobenir oyo ndenge bango basali oyo ya kotala ngai veuve pe ba orphelin oyo tika ete ofongola bango éclipse ya lola ekitela bango mabota ekamwa bango na ndenge bayaka na orphelina oyo po orphelina oyo ezalaki dona yo moko moto tindaki ngaki sala boy eza teke na prestige na salaki yango mpona kolula nepa ya motu te yo moko fongola likolo bango nyonso bapambwama na kombo na yo Jésus Christ ya Nazareth amen Alléluia. Amen. 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 Olivier Kabile, mama. Olivier Lembe, mama. Mama Yabane, mama. Olivier Nanga Nzambe. Olivier Kabile, mama. Mama Yabane, mama. Olivier Kabange, mama. Olivier Lembe, mama. Nazalaki mokangami. amen Tango ba refoule ngai. Botalaki na ba télévision na lelaki ndenge nini? Ah Nzambe. Nazongi lisu na mboko botalaki na lelaki ndenge nini? Ah Nzambe. Nazongi lisusu na mboko yo. Batu baseki. Batu bacholinga yi. Ba misusu bazalaki na posa na kufa na kota mabele. Poso glona. Mama oyo alongolaka batu soni. Amen. Ayokelinga mawa. Alobi lite ya baseki yo mingi. Tokete kendo pema na Dubai. Amen. Na botama na pasi. Amen. Na kola na pasi. Na yebi pasi. Oyo mama pesaki nga ya mukie na lia. Na lobi te na kolianga moko te. Oyo mama pesaki nga ya mukie na lia na lobi na kolianga moko te. Na lobi te na ya kokabola na bana bitike. Bano yo bazangi baboti. Na ye kokotisa nkolo na nga nyongo. Ndo moni to yembi kombo ya mama. Po na nzela ya mama ndenga na komi awa. Olivier aponaka ekolo te. Namonaki yango mama. Na Dubai kuna bikolo nyonso mama memi biso. Namoni bikolo nyonso kaka ndenge solo beze ya solo. Ngai kutu tangu na komi pembeni ya mama na bangaka. Hatunaka niveau d'étude ya mutu te. Ekolo ya mutu hatunaka te. Banda to kendeki nga nazokanisa mama koyebisanga ko banda lelo komi na parti politique ya papa zolo bape yango te. Kaka ndenge na kendeki ndenge pe na zongi. C'est-à-dire ya memaka mutu pona parti politique te. Mama Olive Lembe Kabila esika ya kokutana na ye eyebanaka te. Ye pasaka ka lokolo a Yesu.
mwana mwasi ya Samaria akutanaki na Yesu na libulu ya mai. Mutu nyonso na mboko azolela na komona Olive Lembe Kabila ndenge nini. Soko ningo mono Olive Lembe Kabila umela na mabondeli mabolongo na se nazo yebisa batu Olive bakotela kaenda kwa nganga te bakotela nda kwa nganga Olive nda kwa nganga kisi bapanzana babengana pe bango batu nyonso bazoloba mikolo yo alite ya tie mama na kisi yango na kozwa ngo wapi mama Rina bandiko ya lelo depuis nazalaki na de la foi te na yaki na yawa te soki to suis mukie na de la foi to baneko yawa te de la foi to zate na so yate siko yebisa ngai papa Rabi mokonza jeunesse ozana ngai yawa ye azana biso mwana papa de la foi ndeko na ngai c'est mon fils nani c'est mon frère. Okay. Alléluia. Na sepeli makasi. Voilà. Na sala basala kaneni papa Rabi. Zela na total. Est-ce que to moni biloko papa yenango? Biloko te akanda yenango. Na tuna bino? Oh nini? Na français nini? Oh nini? Nini? Na français nini? Du sucre. Bon oyo. Oui. Na français. Nini? Mafuta. Oh nini? Oui. Togolia te. Togolia. Bon oyo. Na français nini? Du riz. Okay. Oyo nini? Na français. Na français boulukutu na français. Voilà, pastel te akanda libiso oyo. Bo sepeli to bo sepeli te. Soko sepeli betela nzambe maboko. Sikolo ngana monika oyo. Oh, il faut pas bafuta minerval, il faut futa to so mapa ta soso. Bongo te. Sikolo lite akanda uti Dubai. Uti Dubai na nani? Mama. Aya mama boko pamba. Aya maboko pamba. Zi ezali, huile ezali, est-ce que soso ezali? Est-ce que minerval ezali? Na tuna eto na tuna te. Nako tuna te. Akoloba te. Naya akuna. Mama Olive azali to azate. Azali. So lite akanda pe lo te mama Olive yoka Soni. Lite akanda olobi nini? Bozi ato tuna biso nyonso lite akanda olobi nini? Lite akanda olobi nini? Nagoyokisa mama ni mama Soni. Mama Olivier mama. Olivier Kabile Nzambe. Olivier Lembe mama. Mwasa Kabile Nzambe. Molonga Nzambe Nzambe. Mama Yasife Nzambe. Mama Shinyore Nzambe. Mama ya Kongo Nzambe. Bosepeli te. Sikolo. Awa lite akanda ye awa. Amen biloko olia amen pe mbongo. Bongo te hein? Ete aye amoni bino. Il faut bino pe boloba. Bogoloba te. Bogoloba te. Bogobina te. Bogobina. Bon abiso nyoso nanya oloba siko. Nanya oloba. Bazate. Bongo bangalite akanda. Allez yo loba yo komona. Bweto. Olobi ni ne pa pastel te akanda yo tabino. Njambe merci njambe apambola yo abakisa ozaki depo zaki bilo merci. Betele maboko. Yo komona. Nani? Divine. Ndeli te akanda yo tabino sepeli te. Sepe. Oye bise ni taninga otala.
merci pour notre biso biloko depuis kaokaki biloko ezalaki te mai otindeki biso biloko merci nzambe apambola yo Detele maboko ya mukolo nani oloba ya mukolo yaka pusa liboso ya mukolo comment on a Salem ya Salem olobi nini nde lite akande ota bino oyesi pe mama Olive nini nde papa ete akanda ota biso na binzamba apambola ye abakisela oyo ezangi apesa esu ya mingi apesi mpe mama Olive mbote nzambe apambole akotele na bitumba bato bazobundise alongise na kombo na Yesu amen voilà siko mama pe akoloba mama oloba mukie mama oloba mukie mama pastel te akanda ye kotala bino lelo olobi ni mpona pastel te akanda olobi ni mpona mama Olive vraiment nayebi ke papa lete akanda atika biso te à chaque fois kazalaka visite na loboko ya nkolo lole ye moko mpe aza kotatola ke apambwamaki a partir ya mama Olive tika ete mama Olive yo moko moni ndenge ozopesa esengo ntango bango bayoki mpe ke visite oyo papa lite akanda aye na ntina ete yo osalaki ye bolamu yango wana mpe aye kovisite baofele na yo oyo balingaka mpe yo mama tokoloba nini toyebi yo oponaka ekolo te epuis bato baleli yo na ndenge ya koloba te tokomonana bana bakoluka kaka bamona yo lisusu ndenge ya 2020 mpo eumeli akoya merci akoya bolingi mama ya mama Olive ya mwasa Kabila ya mama Bajunior ya mama Nasifa ya Matiele Mungongo mama Olivier mama Olivier Kabila Nzambe mama Nyimame mama voilà merci to bete Nzambe maboko pastel te akanda aza musa azoki esala yango abaki abanda awa lelo bosepeli te ntango bokolia oyo bokobioka to bokobioka te esengo te so pastel te akanda azokende mais avakende abina mpe magitare mon père tobima na yango ok mon père Visiter sur votre émission Baisser la Prise en direct de Kimbatseke, geste d'amour avec notre pastel te akanda était venu rendre visite aux orphelins de Kimbatseke à Mibande et lui elle a apporté les trucs qu'il a amené. On va essayer de lui faire parler. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Rabi. On m'a dit que vous êtes venu de la Dubaï. Oui. Comment ça s'est passé là-bas? Oui, le Dubaï très bien par la grâce de Dieu. Kolo a fait grâce. Maintenant, je suis déjà en Kinshasa. On m'a dit là-bas vous parliez l'arabe. Oui, l'arabe et anglais et puis English et puis français. Mais dans l'ensemble, avec maman, on a parlé à Lingala seulement. À Lingala seulement avec maman Olive Lembe Kabila. Maman ni maman. Nous sommes les lingalaphones. Hein? Oui, surtout les Congolais. Mais avec des arabes, on parle les arabes. Oui. Avec des anglais, on parle les anglais. Ok. C'est ça. Voilà, c'est un grand warrior. Nous avions reçu warrior. Non. Évitez ça, papa. Moi, je suis gaulois. Moi, je suis gaulois. Moi, je suis gaulois. Évitez ça. Warrior. Non. Nabima na makam na bango. Oh, comment gaulois? Comment gaulois? Ah. Ba gaulois kuna be ba yambio bien. Ba gaulois ba yambinga kitoko. Ngako nakanisa ki banda ozana ngambo ya jeunesse papa. Ozo kipe bakamote ntoko zo landela ngapo nazaka pe na ba jeune. Ozamuta ba jeune. Oui. Ozamuta mibange na ba jeune. Oui, ba gaulois ba yambinga kitoko makasi ba sepeli vraiment ba lobité. Un contre tous, mutagala na nkolo frappe na le frappe na retour ba komi ko benga kutu tangu na komi gaulois bango moko ba nominga kombo asika ba peso comme monsieur ba pesinga comme monsieur Goldberg ya YouTube. Oh wana marga usu mutapesinga yi marga usu mutapesinga yi marga usu lo ba so stade sali plein a komi diembika le a mi diembika te ba bomi sabatu
babomisa bato na stade solo bibembeza kuna mwaede oh oui solo bibembeza za kuna mwaede message nyoko lo bala bandeko nyonso parce que ozalaki na mboka te yo moto boma analyse mais tomoni analyse bakotiti na territoire yo yesikoyo message nyoko lo bala bandeko nyonso baluki yo analyse wapi analyse ya bana moko bavandaka baza misato moko alibomo munene boye na moko atoka makasi boye na oya out Afrique du Sud bavandaka ensemble boye bazo critiquer musique oboma ba na boma ba na ye na ye na ye na sali ndenge geste de niance asalaki tanga komi akiko pesa action de grâce et pas ya prophète pasteur Moïse Mbiye ngai pe la ye na yeko pesa nanu action de grâce na ngai et pas bana bitike lokola lelo to système makamba bitike na yoki na mato ibana wana ba ye lisusu na yoki na mato inanga bana wana ba ye lisusu ba munoko supu bazongi na yoki lisusu bazongi awa na yepo na makamwa nzambe mo eto take ezate maté bonche na yi papa rabi na yi ndenge na yi boy ozoyoka siko sango makambo ezobanda ozoyoka sango leta abongama bato bazibi ko investir mbongo na bango na okangisa bato babongama nga mbongo na nga naza ko investir na ofeline na bana bitike mais bango mbongo bazoluka ba investir na okangisa bato maté bonche yebisa bango na ye déjà babongama kasi ba okangisa yoti bameka bameka bayeba na mboko soki na zanani na uti Dubai boyebi makambo na zute na Dubai kuna eloko ezate papa Dubai kuna eloko ezate barabi oyebi arabi bien yo yebi arabi te donc ozu schéma ya ko bombarder na schéma ya ko bombarder analyse et puis wana ko panzati na kenega pamba te na Dubai na minute oyo ne na ye na Congo na zupe mayela osala ba avion mais pona mama oli nga loko wana mais pour le temps n'est pas na sec mais pour maman Olive un mot quand même pour maman ni maman na kozanga liloba te maman ni maman Olive Lembe Kabila maman merci mama waro mama ni mama anapewa nema amapewa nema bakisaka mwasa amapewa nema mama njo mama eloko msusu ko papa yetu ule mama okay yetu ule mama mutema munene kasi na ndo bakisa kaka te vraiment maman nazangi maloba merci na osalaka po na ngai merci kozwa ngai na kingasani ya suka pe ko benda ngai pembeni na yo eza facilité na kotisa demande d'emploi te mena sutuka na koma kuna ndenge ni bamba eloko wana na kotisa demande d'emploi te mena sutuka ndenge ni na koma pembeni na mama wana bana nga moko pe na yeba engagea nga mayebisa ngai te chaque fin du mois ofuta nga mais ola yebisa ngai ke moni bango na futela go na engagea yo aloba te sikoyo et puis nazokamwa ata ba engageaka mutu otuna ke kolo na yete otunaka famille outi te niveau d'étude ata âge na ngai okoyoka pe tongo motola mukabo nga naza mukolo na ye ozomona papa c'est-à-dire yakipa na ye te azwa ngai tanke mwana na ye esengo makasi yo neti ozabu oza neti sifa naza lokwa junior Kabila c'est-à-dire nga siko naza yaya ya ba sifa moneti yo papa na onani papa nazaka orphelin de père et de mère papa motema ezoswanga itika na tolekisa makambo mpona tumba analyse motema ezoswanga na boma na tumba mboka tika mpe baninga bapema te baopema te tata Pombola biso. Merci. Eh bien, c'était donc la Lité à Kanda. Je pense que vous avez suivi, vous avez aimé. Faisons ces heures de gestes, c'est une bénédiction. Pensez aux orphelins, pensez aux veuves, c'est une bénédiction. Là, nous pensons à l'homme de Dieu, le pasteur Kosilandou, Papa Ringo Mambote. Et là, je vois Maman Méline Zemba. Merci à vous tous, Angèle Kinkela. Merci à FB International, l'agence à Solo, FB International avec Fisto Bassende, Nathalie Zeko. Merci à Gauthier Kele qui est au montage ainsi qu'à Nathan Kifuta qui est derrière la caméra. Kilongo TV. Mikolo, solingi o s'abonner au betika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business
aza biloko toza na yawa Maringa 72. Maringa 72 cela j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, yalisa na kisa na Kasavubu. Saba sota na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.